Olexapena miko pa mutu nyonso. Nanga na bakisaka elo mo ya mukie par rapport au groupe Les Étoiles d'Afrique. Groupe Les Étoiles d'Afrique est un groupe éducatif. Comme on a maman étoile, na façon na ye azali. Donc mututu. Biso za ba maman mosusu ba para ba yo tikela biso bana. Na boulke ba encadré. Na parler peut-être et simbati. L'idée est d'être yo moko fo mela maloba minga tu vois singa ba ndeko na linga ngote mais na ba joso ba lobi na sentir ka artiste moko donc azoloba mazo boka mabanga mamo comment mame bina kati banani donc comment la artiste ba lima banga trop na kati merci na l'idée à fande mais lo moko ko tubane ko loba yango trop de répétitions ba groupe à Luanda bo sali loti to kutana ka lundi to bika yeso to kutana biso beti moi pièce moko boy wana ka bon to gena ba to gomela parce que lo wana pièce ka ebo ma image ba mona biloko na banganda pa akupa ko apprendre na ité alors yango ka conseil na ngeza bitumba na bango basilisango entre bango bakota ngana biloko wana te naza responsable omoni les étoiles d'Afrique et à mon monte à tika la permettre ba mona benaki ba finga fande na jamais. En plus, tant qu'on a eu un message oyo na pesa ki ba monde d'ordre na kata groupe na ba bon souvenir belé donc koye bana o na yebana boy pour président utolo belo mo boy ba star bazar apina ba star bazali donc pona comme star donc mame toile ya bakisa ya mingi donc bakisa pena ya trop pona comme lelo. Merci beaucoup chef Tozonga. Vraiment, premièrement, non, merci pour nos collègues n'anganyoso. Au bandé ko comprendre ngana à moment ngana zela qui na otanga. Donc comme un retard ba comprendre. Donc vraiment merci pour na binonyoso, merci na chef nanga Kamado dans encourager ngai. Donc théâtre eza fenté. Donc au cours ça la début qu'on a moment moko peut au réussir na vie. OK. Yeah, c'est vrai, na minitoyo na infirmière, na aussi ça nané o collation na le cas qui bien na grâce à Nzambe. Si qu'on a continué ndela na théâtre na super. Déjà connexion. Kota. Aïe. Après mission to okende. Kasi bonjour fait on va biso fait on a droit on dit. yango na ça la connexion. Na ça la connexion. Voilà. Ingénieur Mulumba fala ta lunette ya qualité. Moke fala ta lunette. Oui, ba couleur nyonso ba. Ah oui. Donc ingénieur donc faut azwape lunette ba ya mère. Pourquoi que bato mususu ba profiter nango eta ke bato ba sa musa na mboka. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chef des abonnés, très chef des internautes, nos Gemilov. Gemilov, baza bon abonné au Gemidor TV, bateau, la fidélité quand Gemidor TV, baboya la bomba canal misusu quoi. À tout seigneur, tout honneur, mbote na yo, boss de Ondinga à partir de Suisse, tu peux suivre mbote belé. Moté mabita Ndinga, mère a toujours aimé la paire. Et ça la bien donc tout le monde a mère a benga, mère a ça encouragement. Et ça qui tourne quoi. Merci Nabino Pe, balobi équipe technique à ma casse Gemidor TV, ingénieur Patrick Nginama Mulumba, Azabongo derrière la caméra et puis ingénieur Don Bernard Azawana, de bonne sanité assistance là il y a Rosita Albertina Azabongo Labiso, ayo accompagner biso. Tu peux se monter Nabino nyonso, bato pour na Gemidor TV. Joyeux anniversaire, balobi joyeux anniversaire na Chance Mouis na Luanda, na Palanka, joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses na bonne santé. Joyeux anniversaire sous na Angelo Nteka abina Luanda toujours na kuka to sepela lelo na yo Angelo Nteka toza bongo pe la maison de production na biso eza bongo na Suisse balobi Sika production maison de production bana mboka ba jeune oyo ba yebena na mpepa Sika oza na posa osa production na poto kota na contact na biso ya benga numéro Gemidor ezana ba Sika production ezo ki pété ba artiste nyoso boko ta contact ba musicien au pe Monica est disponible pour se produire na Europe le 31 décembre en tout cas. Quand tu as contact avec biso benga bongo na numéro Gemidor TV ou yamba bongo boss de Ondinga a retiré en contact na maison de production Sika production la chaîne oyo ba ela mpepa Sika lelo toza awa tukisi na groupe oyo parce que biso Gemidor TV to kitara na terrain tango ngebeti
toyaka kosolola toyeba masolo eza toye na groupe oyo ekokisi bongo 9 ans bazofete 9e anniversaire na bango baza déjà na bapréparatif bientôt la tozala mpe na fête toyeba ndeni makambo ekoleka toye kosolola na bango toyeba préparation ezoleka ndenge nini groupe yango mpe ndeti kaka moto afonda yango mpe akima na ye bango mais bakanga mpe kaka na kombo ya moto wana donc tokosola masolo yango awa na bokasi ingénieur Patrick toza bongo na leader afande bao bayebi seul contre tous toza na ye tobeta masolo ya groupe na biso les États d'Afrique mbote na yo leader afande ya mbote Chris Moke international boni santé nde te na ngolo nzambe oui awa na lia répétition tukuti bino toujours na préparatif bien peut solola balobi 9e anniversaire est-ce que dès le coup tete tondeni donc 9e anniversaire na biso ya les Étoiles d'Afrique na profité na pesa bato nyonso ba soutenir groupe les Étoiles d'Afrique ba mbote bisika bozali dès le début nango parce que bazali soki bato bakufa nde tokokosa bato baparticipa na premier anniversaire so tali structure ya groupe omona moto na moto apesa yo identité na ye na année oyo akotaki ocomprendre ke touti na 1 toomata donc groupe na biso esala 9 ans sans repos nakosi si banyoso wana lwanda bazoconfirme ke 9 ans wana bope mari te au moins 2 ans moko groupe ebungaki yelo boyeka bokontango 9 les étoiles d'Afrique, les étoiles d'Afrique, les étoiles d'Afrique, chaud amour et travail, les étoiles d'Afrique, chaud amour et travail. Oui, qui slogan na biso makambo chaud amour et travail. Donc biso toza batu ya chaud, toza batu amour, toza pe na travail. Alors totikala ope mate, ope maizara ke toza na ba vacances après fête ya wado okende déjà na ba vacances parce que awa batu tu baza ba responsable ba vie na bango biso baza na bana biso baza na famille donc esenga pe fa fêter na bandeko na ye donc tokokanga bango te ya donc mais toujours temps ya retravailler ndenge ezosenga eza art eza na makila ntango opemisa yango c'est que oza na cope no mosusu osalaka. Merci à leader afande tout ça que vous avez un mambote mais au démarrer bisowara ouais mais ça tout ça on a une histoire les Étoiles d'Afrique et banda ine idée wana nan et bima ndenge nini nani mutaki na idée ngo parce que bango mo fait tout le monde ngo belé ba mususu ba biloko na linga ngo lobela ngo trop te ba duse comme ba problème masolo banda ndenge nani ayaki na idée pour les Étoiles d'Afrique Evan. Bon les Étoiles d'Afrique atokangi misu atokangi okoti na samai kombo ebima wana eza étoile donc so na yebi so ke mutu boye et alors wana na bungi idéologie ya les Étoiles d'Afrique. Les Étoiles d'Afrique c'est maman étoile. Ah oui. Bon nde babaka ke ndaku batonga ngo mutu moko te maman étoile azala déjà étoile alors biso to profitaki pe na étoile na ye pona ozala pembe na ye to tombola groupe les Étoiles donc groupe les Étoiles et salama na presque na ba idée ya batu ebele oyo bazaki pembeni soki na kotanga ata Serge Bwana solution to pese bambote na bazali Junior Timba na États-Unis to pese pe bambote Sila Doré apesa biso pe ba force ya ebele donc basi ebele l'artiste ebele ce qu'on ngena comprendre eza tout le monde a comment mettre na kati ya yo to pese bambote pesa Holanda biso na kine mame to altanga zo idée wana mutali boso oyo asala communication na mame to ezali directement afande tonde parce que comment on groupe les Étoiles et comment on dirait propriété privée pe ya leader afande parce que nous ne sala qui groupe les Étoiles la propriété privée na yo est-ce que ezali pour mame to altanga zo makanisi comme oyo elaki na mutu ezali ke idée ofana sala na afande to ezali ke ba masa mususu bakima yo ndem to tikala yango groupe comme le roi propriété privée na c'est bon à vrai dire tellement ces émission ezangonga kozonga sima trop ezara un peu groupe biso tant de komaki na kutaki maman étoile awa abandaki ko œuvrer donc azaki comme muto abandaki ko diriger na groupe ya papa Carlos Masamba bisika azali na Brésil na PC vraiment ba mbote belé ya alors tant que ça là les Étoiles d'Afrique donc tozaki déjà na ba élément pe oyo maman étoile asalaka recrutement na kati ya groupe ya papa Carlos nde oyo balandaki ye tokendaki na bango après kosala barene tozalaki na DJ Kondo molakisi place aza na pese bambote tozalaki na ye après nde tozwaki temps ya kovanda pour tosala les Étoiles d'Afrique
Donc les équipes facilité pour Maman Étoile aza parmi bateau surtout balingara vraiment bakafriage te quoi. Donc groupe les étoiles d'Afrique ezaki na moi pour ça la mayemo pena bande ko lingate. Alors puis ya bateau na tangi ba kombo wana lisusu bazali banda mboka pe belé lokola RK Champions League. Hein, RK Champions League na France, mobile ya Naomi Barcelone, bazape bato bataki maboko ba Dani Wane mobile donc bazaki belé. Les étoiles d'Afrique et Salamaki et bandi sukoyo pour fonctionner. Alors, souhaite le groupe les étoiles et bandaki bongo bandi pour fonctionner. Objectif, il y a groupe les étoiles d'Afrique et Zagini. Tout ça là, on a besoin de répétition, tout ça on a besoin de bana batu baye, bazongi boye, tout on a besoin pas immoralité. Tout le monde a la production moroté, tout le monde a la besoin de film moroté, bon on a place pour les canarité. Donc parce que le groupe belé pe la loi on a besoin de répéter trop mais normalement. Net ga visibilité moins dita. Parce que le groupe les étoiles d'Afrique. Objectif principal les agini, de former pe na batu. Pas comme artiste international au Québec Congo tout le monde qui Amsou a une kin, a tourné pe yomo uto kenda roya. Yosko dans moro na cadre. Donc pour créer groupe les étoiles d'Afrique, objectif primaire les agini. Objectif il y a groupe et ça là que premièrement Maman Étoile aza kombo oyo basalaki azaki marque o basalaki omoni so mutu aza marque ye pe fa créer ba marque. Alors peut-être tant comme ina mboka amonaki azaki na vision tali ba fan de o lobi pe ba rosa pe batu banani oyo ba artiste belé o baleka po na kati les étoiles mutu tout nde ba vandi ya mutu tout ayebani ata yebani maximum te pa batu tout te mais ba yebani ayebani na baba na bango ayebani na quartier na bango. Non, est-ce que oyebi ke na Angola eza batu belé so à s'approcher pas nanga ba ko yebisa nge na pe artiste ya peut-être ya Kalemba Doge ya nini mais bango le contraire place nyoso ba kendara ba binga bango ba artiste non donc pour betata ma Afrique vamos mamolo bonye ba vamos mamolo bonye ba douter nango jamais soki na douter nango Bastar Baza. En plus les étoiles d'Afrique eza groupe oyo et sali artiste tout oyebi awa à part ba vena biso otoya etoyebi ba papa ijoka bango mutu bayaki ko pousser les étoiles na force na bango ba grand mais artiste tout oyo azaka na ngola tout na ye ndongo ya mbara batu yebisa bango ke ça on a archive ya film na omo abimisi film a tourné dans les étoiles d'Afrique. Donc les étoiles d'Afrique mutu abota bango tout number one tous les jeunes au monde raba basi banane les étoiles mutu bota bango ça ngala ko ma place wana on dit aulakisa film oyo ya tourné dans les étoiles d'Afrique so ba film ya busalara ekendaka wapi est-ce que moi mais est-ce que ya ngwana bo répéter ka busala ba film alors idée to Maman Étoile imagine zageni ezali ke biso ba fan d'otoyeba alors to ko tourner to bombia on anda ko fan d'oyeba na te alors tant to ça les étoiles d'Afrique ndé to zoka contrat ya Nana Takaza donc ndé na lobi bo artiste tout ba comprendre bana poto tout ba comprendre Nana Takaza aza moi simuro bo yazali lokola ange oya yaki na millier théâtre pour na la musa théâtre na biso parce que omoni vague ya bato nyonso ba artiste banzonzingero tout ba ya awa ozui ba Maman Étoile, ozui ba Gabriel Bolembo, ozui Mama Top, ozui ba Ememba Ikia, ozui ba Movoto. Ezaki nini? Théâtre na Congo. Ekomaki ya kolala. Pona nini ba producteur na biso lokola ba genre Bisadidi. Trop de piraterie et comment il trop ba la chaki ba mbongo la bango à tout ça. Ndesala ke ba artiste batali to vivre ndeni to sala pe ba succès côté kuna nde ba yaka. Siko mutu ayaki ko sekwisa bango po ba zonga les oyo ezaki Nana Takaza. Siko na Ngola biso mutu zoka premier contrat na ye. Koyaki bongo. Koyi pa na biso. Yango moni tant to tournaka premier film Maman Prophétesse et Beta. Hein? Na Maman Prophétesse m'a déjà na bande kozwa kuli ya elamba omoni bena mwa 10 kilo moko ye na poto bena botala madame si ndako na ngai muto bato ndo futela nga bana poto tina yebi bango te ba ofutela nga ndako les étoiles
Merci beaucoup. Ah, donc, Leader, pardon, Mambo le bala ezali. Et tout comme ce micro, vous avez un mot, vous en a. Bandi comme Soubana Sima, bon, il y a des structures, il y a les étoiles. Il y a président, chef, les Arandais, ils nous expliquent, tu peux comprendre la carte, il y a des structures, il y a les étoiles d'Afrique et les Arandais. Structure, il y a les étoiles d'Afrique. Tant que maman étoile à Zalaki, administration, tout Ezaki, ndamu tunabande ko Simba yango. Bon, parce que omoni to zaki pe ba temps peu difficile ezaki na kati ya mouvement. Alors, ndamu nabande ko sime ba responsabilité wana tout. Bandi ko nga pe bazalaki mais na bolingo wana kaka ebando sala ke bien makambo tout ekende bien. Alors, tant que maman étoile ki na yo mona ke undi ko melinga charge mo bo. Pourquoi pas tout travailler na bande ko nga o na bango o kabola siko ba responsabilité to kabola na no ba responsabilité wana oyo azwa donc na kati ya groupe nde toza boye na linga yo président oui Simano nani soit za président ya groupe vice président azali Roli Fouka lelo bazate lelo ba makambo ebele après chef de répétition azali Papa Baya Zawana. To bana miko kuna donne. Bon, ça problème telo ko déranger ça. To landa street ga donc. Bo teni biso rigueur te, mo nyoso lo bana mais président lobby chef de répétition azali. Mo te na yo chef de répétition artiste. Mais biso ezaboé, ko la chef de répétition. Eli ko lo bateke aux supérieurs de tout. Non, non peut ça nazo lo ba oyo ele kaka awa na kati ya groupe. Peut-être na ba groupe mususu o mona ngotenga kenda na ba groupe mususu o visiter bango boye o mona ke en dehors ya répétition et dans mutu mo boye a olinga akoyise la batu mususu o comprendre donc yaza lokola mo continue wote na ebisa bango ngamo na za humble na za ba comportement ya mabe na za ba caractère na nga ya mabe mais na ficha ngo bisiko na zalaka donc na koma awa na za bango tu bande konanga ya basi ya mibali soki sengi likambo ya conseil moko boye na pesa bango conseil donc c'est ça. Merci hein to maloba na chef papa Abaya. Ouais papa Baya Secret Kubi. Chef Oni santé. Ouais Kimi na ngolu. Chef à répétition. Ouais. Les étoiles santé na onde ko yobi no za wana répétition yo rozanga te. Ba tu bazanga d'abord ouais mal lendi ba tu bazate ba yo foza. Somo trop. Répétition. Vous besoin marcher ndeni. Ouais groupe ne marché kitoko makasi taka kala mingi tawa les 30 novembre. Toko que ça déjà 9 ans. Les 39 parce que dans ça 9 ans on a chef Abaya ça déjà combien d'années? Na ça déjà 5 ans. 5 ans. Ouais. Vous avez chance à travailler déjà ma étoile pour jouer na. Oui déjà. Joue à liboso oyo intriga ki groupe oyo. Ezali ndenge nini? Expliquez biso non pena groupe mo boye oyo kaka oyesi ko koti ngata groupe ma étoile za. Bon. Bon ngana nu koloba pour TV za radio te. Pour TV à radio te nga ko uta na province a Soyo. Na banade ya ko beta. Papa Baya Secret na kati ya Soyo. Déjà combo za. Combo déjà za. Na pesi 500 giga nzamba bishima mbote. Ba jitro ba mobutu ba yebi donc na kati ya Soyo soko sala théâtre leka oyebi ba te seko sala te. Siko na bana na ye déjà ngana compte déjà les étoiles d'Afrique à partir à Soyo. Na ndenga chombo po na zaka na chombo tina kochaka na ata l'événement. Na ata la groupe mon bébé taka. Et ana show makasi ngamoko su mutu a show. Donc c'est que fona kende sika mutu a show et sika show ezaki. Na sola déjà na masala nga zenga luketu na pesi mbote bisika za na sola déjà na président nga MK Chimadoda à partir ba king. Donc tanga na koti mboka président zaki te. Président zaki na ba Congo mais logo la masala nga zenga luketu zalaki déjà wana a facilité nga déjà. Et senga te noko biso za la raboye mais nazwaki nanu chance à okuta na merde. Parce que Joël Bosso okuta na mama étoile. Joël Bosso donc ezaki sentiment moko étoile monio jouer. Bon mama étoile ici a monanga déjà na jouer. Na vidéo po déjà zenga déjà si amtindela ki nga mama étoile azwanga na chombo. Atalanga déjà bo sepela. Donc tango na mona ki e boye donc mère a reconnu ta ngamba moko papa Baya qui kuna bazo émission. Na leki na émission séance ya mi balé répétition mamoko na casting. La groupe les étoiles d'Afrique ya mabeza te. Ti ya mabeza te. Vous souvenir les até. Donc mauvais souvenir les até.
bon bon souvenir eza ebele donc koyebana na oyo nayebana boye po président outi oloba eloko moko boye bastar baza apena bastar bazali donc mpona koma star donc mama étoile abakisa ya mingi donc abakisa pene ya trop mpona koma lelo. Merci beaucoup chef tozongela yo na nsima ya chef arrêtement maboko bona bona ye na nsima chef arrêtement tozona na apesa pa ya Fifi mama bongo ye charge là aza na charge vraiment aza na charge ebele na groupe nde nalobaki mpena ke les étoiles d'Afrique peut-être bato ebele bayebi te toza na structure na biso totambolaka nango vi baréalité mais nzambe aosunga parce que art na mboka oyo bato basoutenaka yango te bato basoutenaka mingi avec intérêt moko boye peut-être à soutenir biso tosala œuvre non à soutenir biso peut-être pour azwa mwasi na groupe. Merci beaucoup. Tu sais pas maman. Donc maman Moutatier trésorière donc maman Sombongo dans la maman fi connexion. Bonne santé. Santé kitoko journaliste mboko. On sentit comment fatigue otamboli trop go quand ça bala tout ça là. On y va sango ya groupe les étoiles hein, vous marcher ndeni. Bon groupe les étoiles vraiment toza bien. Santé à groupe les étoiles les a canon. OK. Donc toza vraiment très bien. 9e anniversaire, on a raté 9 ans on a fi connexion combien d'années? Bon, na oumé na kata les étoiles d'Afrique na kotiango ba 2018. Donc tu lelo na démarrer na kata les étoiles d'Afrique. 6 ans. Donc déjà 6 ans. Voilà. OK, 6 ans pendant la groupe 6 ans c'est donc ça pendant 7 ans. OK, ma 7 ans. Donc oumé li penda Mama Étoile azaina bino awa. Yo salaki déjà. C'est Mama Étoile. Travailler ensemble. Souvenir na malamu zana ngo ya ozala pembe na Mama Étoile. Bon, souvenir nanga vraiment ya malamu pa Mama Étoile. Fifi Connexion azalaka artiste. Auti Congo azalaki déjà artiste. Na salué, na ndela ko jouer na figure de star pa président nanga Nzuki, hein? Batista na peso ba gros bisous place oza. Tant na yaki en tout cas Mama Étoile lelo kal bosala senga bolingo. Donc on a kota ki fongo lenga maboko. Premier jour nanga ya répétition, atalaka muta batizanga lelo ba benga Fifi Connexion c'est Mama Étoile. Nazaki nanga na komo nanga na Fifi Ungenda. Na eko comme Fifi Connexion. Donc c'est Mama Étoile quoi. Aïbe que moi non vraiment asa connecté na nyonso. Donc ba souvenir nanga malampa Mama Étoile a matisa ki isusu 1+ liko nanga. Nazo isu mayele moko lelo na kuma maso za makasti na tatami ko yate. Ah oui, ko yate. Artiste nyonso pembeni en tout cas on est là. Na monité. Nangola. L'idée aux confirmer que connexion personne jouer oui ngang na flatter artiste était voilà et là au flatter artiste a commis grand quelque part à fouter et ya donc na lina flatter na génération na yi na ba si le roi yi na mona Mama Étoile la coach moi mère na biso tozai na yana awa na Luanda aza mama na coach soki apesi rôle yiba ke rôle wana ikanga yo na mona ye était que jeune fille aye na kati ya groupe mais na mona apesi charge ya rejouer maman voilà pe incarner rôle c'est ça donc on ndimi oyo na omona to oyo nazo vivre. Merci beaucoup hein poto tozongela yo mais avant na le micro masolo ya 9e anniversaire ngom tatali mbongo yeyo zo confirmer biso le 30 eloko ozala to eloko ozala les États d'Afrique. Show amour et travail. Les États d'Afrique. Show amour et travail. Oyo kite vous aura show amour et travail. Donc biso auto lo bayango to saelaka. Donc jamais coup de rata. Donc les 30 vraiment on est là pour fêter 9e et tout ça les seuls groupes hein. Kata Luanda. Oye fetara. To abiso moko. O ba confirmer banda no to kangati. La polémique wana ah non to kangati. Biso to fêtera chaque année et puis to vivra chaque année. Donc to zawana. Merci beaucoup hein. Ba kombo langaki mabela mbo polémique. Idée après trésorier dozana. Dans la chef ça pena pas ya non to etambola na miko etambola na mo. Na olinga ke to zala en famille quoi. Nous en famille donc c'est ça. Beau gosse.
otali ya donc ye aza pena so nangi nasa mwa témoignage ya moke apeti na nga oyo pena ke ayaki pena na maboko boye ya mwana ocomprendre donc ye nde aza boye akoli na les étoiles d'Afrique donc je crois ye aosala ba 8 ans akoli na les étoiles d'Afrique so tali ye déjà à l'époque na voyage na ye nakendani bawambo comprendre donc naokende na voyage mais bandeko ne bayeti na bis baosola nanga donc omonde bazwaka ye mwana bango chouchou na bango balinga mpe nazwa ye kaka bongo ngai souvent na yebisi bango ngai nazwaka ye plus ke bino comprendre po aza image na kati ya groupe ala role na kati ya groupe napesa ye bapete ebele sikoyo nalongolaka epamba mpo ya nini omoi mpenake nawapesa moto moko boye nini nayebisi ye oyebi mpo ya nini nawapesa yo te oza ancien olandaki mwana te ok ye sikoyo akendaka na mopepe omona mpenake makambo mosusu aotikala ye bon sho eza te bapeti na biso mpe bakoma ere mo boye omona mpe mwa eloko mo boye ekoti embrie te mais ye aza parmi bato oyo basensibilizaka awa donc mutu tu oyo mutu aza na problème moko boye quelque part ye social sensibilisation ya groupe eza na maboko na ye. Merci kombo artiste Balengi Star azuwa peka jeune bon bogara boye soki jouende bongo papa baya aza bogara te azuwa papa baya ajouaka papa sikoyo nga nazalaka na idéologie na nga en dehors mama étoile nazalaka na idéologie na nga so natali motu façon aza na oteka ye na ndenge aza eza filme moko nasir peut-être ekoleka mpe na émission bafille ya vitesse omona ye ajoua garçon nalingaki nini tellement jouera trop papa napesa ye mpe sens na ye mosusu donc esala artiste aza na plein de talent nga mpe un jour nasepelaka napakola mpe mwa poudre mais na art naosala yango te mpo ya nini naosala yango te pour le moment parce que age epusana alors nde na bandaki kojoue mwana na ndako lelo so bapesi na rôle naojoue lisusu mwana te alors lobi mpe so nakoli mandefu ya pembe biminga naojoue mpe suko donc nalingaka mwa réalité asika Balengi Star balobi oza na groupe Les Étoiles 8 ans déjà kokotana na groupe Les Étoiles leader esi biso ke oyaka pena oyaka mwana mokie ntango oyaka sentiment nini to motivation nini etindaka ke oya na groupe Les Étoiles aussi longtemps ozalaki na mwa mokie bon balobi tomba micro eza nde donc motivation epesanga mpo esengaka tolanda étoile place étoile eza jamais de okokende place moko boyebi wana bénéfice moko te avant naya nazwa petan na contrôle na bi mouvement nini oyo nga balingi nakokende na fanda natali ya groupe ezaka moko Les Étoiles nabi te nakoma nayebana makambo yango ekendaka ndenge nini nakoma mpe mama étoile ayambanga bien sikoyo bongo yo mona ndako nanu pena na ndako amonike mwana na bango moko boye ya moke oyo ezalaki fa kende classe asala boye na poni na ye ake na groupe mo basalaka te asalaka maboke nde babenga yango est-ce que na ndako c'était facile te na temps wana na atanga su te wana deja nasisi deja makambo na ngai bachiki natali sikoyo na concentré boulot te yake avant ya na onka donc kokola mo boye kokola kati deja maboko mpona ye donc j'allais ma Congo ndako bamona normal batali te a mobile c'est que aluka vie na ba façon na ye lelo pe nazara na lenda ba mère pe bamona te mona place akina place mo ya malamu so eza place ya mabese balinga bapekisanga merci beaucoup balobi yo pe na wa rota sensibilisation tu vas continuer kana musala wana mais après muda social tu wana na nisusu to l'exabena micro pa mutu nyonso na ngana bakisaka elo mo ya mukie par rapport il y a groupe Les Étoiles d'Afrique. Groupe Les Étoiles d'Afrique est un groupe éducatif. Comme on a maman étoile, na façon na ye azali donc mututu. Biso za ba maman mususu ba para ba yo tikela biso bana. Na bulke ba encadrer, na parler peut-être et simbati. Na bigi awa encadrer malamu eza. Eza ba garçon mususu pe ba ya awa déjà abanda vie ya mabe.
kuluna to nini siko oyo kuta ngai taka nde naza nga mosiko masa na bango la donc bolandaka idéologie nanga place nga okende bino pe bokende ka wana donc yo moko obandi siko kozonga mwa même mabasi nazaka na bango tokobima pe boye tobi tovanda quelque part tobaye ensemble en famille donc eza groupe éducatif babibino soki rep donc bato bebaka rep kana ite babiki after rep tokuta chez batubakana after rep toke Barcelone donc mona musu rep 8h ayene 12h po ebike eza ba structure ebele ya ba groupe o eza awa na ngula nasi to le cannabis non so question wana tozonga na pesa pe analyse ba groupe ebele ndenge fonctionnera na ngula to tambusaka micro pesa kuna isuka ana équipe ya artiste Anna na label est-ce qu'on a groupe avant na lobisa ye pe kota basi mon poste eza bon aza membre ya social na salaka boye elo mona otoloba après kokende ya mama étoile naki omona ke bango tout baza utile pourquoi pas ko pesa bango charge moko boye na kati ya société quoi na bisi bango mama bosanga na bino nyonso basi botala kamoko ya social kawana e bando sunga biso donc yo moko yeba ke bi social bato boza biso za kwa bana na bino toza na droit tozala bien tolia tosala tout groupe ezo senga ke fonctionner ezo senga ke bato balia bato ba tourner bino donc aza membre munene na kati ya groupe. Artiste mbote na yo mbote papa tumba micro santé neli santé calme na ngolwa nzambe. Groupe Les Étoiles d'Afrique et fêté bongo 9e anniversaire. On a été à 9e anniversaire, on a eu ça combien de temps? Là, il a bêté déjà 3 ans. On bêté déjà 3 ans. Si. Si on a taillé bien à 3 ans, on a maman étoile d'Afrique, mais comment? À côté qui est? Maman étoile? Non, maman étoile là-bas, 3 ans, on a maman étoile à Bimi. Ah oui, déjà. Et ton bail qui est maman étoile à Bimi, bango pe bako. Donc c'est que l'artiste Anna nous au jouer pembe na maman étoile, c'est ça? Si, non, on joué na pembe na maman te. Mais dans un condiment un jour on joué na maman. Parce que yo mo déjà na 3 ans au formation au jouer pembe ni artiste afin de Madoda. Zo banga te ke lobi so maman étoile aye awa betima tout ba chopi na sena maman étoile. Ubanga te. Aweza shkola. Aweza shkola ya place ya Batamaele. Oza pembeni ya président MK Madoda, Jo Lorenzo. Na yebaki pena na muyebe arte. Na kota penza na monde tete na yebe loko te magie. Lelo penza so na kepe libanda batu pe bobenga lelo artiste Annabelle à travers MK Madoda. Balobi a peneze formation. Et formation ya makasi. C'est ça. Merci pour comprendre que balobi awa bagna so bazali do bilo moso boyo kalingala bomo la belege o lingala la biso wana te vous comprendre que awa ba so batutu donc bana pina ya awa bazali portugais pina pezali asuki wala na programme mususu toujours na chemidoro ya boyo ka ba ondeli ba betaka lingwa ngo kitoko anabela na rozongela yo moko parce que yo pe ba masole zali na mona ba image quelque part zongela boye les étoiles d'Afrique les dans le école tozana ba infirmier na katsa tozana ba infirmier oui infirmier ya classe à tangi classe à 6 classe ba collé on comprend donc tobenga les étoiles d'Afrique c'est français pour biso ba to mangala moins trop mais groupe ezaka Strela d'Africa et donc nazana bango awa babo ebele babotami na mboka oyo siko sentiment na bango ezala baloba pe lingala yango moni ba lingala ezo dominer kutu pe ko fala bala pembe la ope baye babaki kutu pe lingala ebele ba komo loba kutu lingala ba yankeli susu donc kuna nasala chef nanga ya discipline Chenchen chinois ya chef ya discipline. Bon dia, boa tarde, Buna. Bon dia, boa tarde, papa Moki. Deni santé ko. Santé pena o kangsa ngula nzambe père. Ya ba biom de pesa ba 2 mois suspension, ba 3 mois suspension. Bon groupe Les Étoiles, est-ce que dans groupe Les Étoiles ba indiscipliné ba mingi te tonné? Te bomoni ata na église so ye ba indiscipliné pe baza. Ndege to landela makamoni ekendela muninga pa te amana sima muninga. Obako ba binya mama ele yene mdakenda liboso azo batanga zongi sima un tâche asara bomie nganginga isat pour la mère étoile nganginga bibale na MK Madoda nganginga mabo ba chef
yango da ekendaka bongo papa moto babipela couple les étoiles quand ndenge olobi partout discipline bazalaka na bango mais ndeti ya koto oyo mwa kimi ezali combien d'années déjà bon nga pena na couple les étoiles banda na ye na seda une année na pena bébé pe na les étoiles mais na botama da na âge mona les étoiles. OK. Est-ce que bébé déjà dans les étoiles mais la personne moment charge la discipline est-ce que na bato yo kutaki awa mutu montane ko mériter poste wana to yone ba face oyo yaki nango batali ka mutu ba free mal nango face poste yo ezali kwani ezaka na liboso nanu kolinga musala na respect. OK. Po ata roi Salomo azalaki na 1000 femmes 700 ba makango mais azalaki camarade ya Nzambe. Ouais. Merci mabo pour la yeah. Après sinon merci ka papa Mogi. Après sinon on a toza na mondongo la sexy donc ye na bato tout bazawa ya zaskoyo azapena ancienne l'ancienne na bango tout bazaawa donc ye azapena ndeto baka mwana ya mama donc mama étoile abande ko vanda na ye na ndako donc azapena mwana yebena ziba idéologie pena ba idéologie donc ya yebi aza ba secret mususu peut-être ngape na ko yeba ngo sendeni ni mama étoile a se comportaka pe na ndenge ya ndako à part artiste malgré que ngape na yeke ozwa tempe na vanda na mama étoile pe na palin ensemble na yaka boye pe na ofase chez mais ye abande ko lambela mère. Donc sur le lot li mabe moko ngo ya tonga to kangande mondongo la sexy. Ouais, mondongo mbote na yo. Ya mbote papa. Santé bien. Santé kitoko makasi. Ba bi couple c'est toi yo no za pour yawa. Za pinda mbiaka ya batubele awa. Combien d'années yo nefa to neni? Ye azaka na katikati ya nefa wana. Na katikati na nefa. Bongo penza. Abi yo siko za trop na mama étoile. Ozalaki pena na mama étoile tout ça là. Na ebite pona yo mama étoile za nani? Imagine yo rope sa biso ya mama étoile. Pona nga do namona mama étoile a remplacé comme maman nanga. Maman nanga kufa mais namona maman nanga zonga eza mama étoile. OK. Po parce que na yeba bilo musute na yeba on a cadre mama étoile. Donc alakisinga makambo so maman nanga lakisanga te. OK. Yenda lakisanga makambo ebele. Yeah. So sentiment to motivation nini oyo uzaki nango pona obano sa théâtre. Woza no beto msupe na mama étoile ki mutu mabela sepela na yo tala rika na musika. Parce que nino e motiva ki yo koyo poko ma artiste lelo. Ya elo esalanga na kota théâtre na manako luka mwani na kota théâtre mais na kota la théâtre mo boye pièce liboso basala mama prophétesse. Tant na talango epesepeli singa na bando luka mwani na kota. Ale na kozwa numéro kana kati ya théâtre nde batiaka numéro na kozwa chef M4 Madoda. Nde aye ko ebisanga ke ba repetaka na bourrachera nde na kena na bourrachera nde pe na banda théâtre nanga. OK. Parce yo mo nde oza bina mutu salima ba ne belé ya romoni te mo ba question ya mingi. So apport na yo na groupe les étoiles ezangi. Oyo mo so fanye na ndako te ngaba na groupe oyo na bakisa bona. Eloko yo pe no bakisa yango na groupe les étoiles d'Afrique ezangi. Na les étoiles onga na bakisa ese belé onga na bakisa merci beaucoup na bomela nga moto ya pomte to zongela o moko maboko pona yeko kendanga boye oza artiste sikani to mona apeke mamito ezo sala donc éviter que soni oyela yo après ye toza na Rika ye azali docteur na biso ya les donc nde toza boye soki mbilinga ye o ingénieur Mulumba sali moi crise muta obeta etonga ye so ingénieur don lokolo boye muta obeta ye donc toti kozala na collation na ye. OK. En tout cas ye autaka musika na lobela ye moi moke o comprendre que toza na ntango abai to na école ya vandaka awate na Luanda te. Avandaka na Luanda te na ndenge bakabola Luanda ye avandaka en dehors ya Luanda na province. OK. na province ya Bengo. Alors azangaka te chaque lundi na répétition. Alors kolongwa na ye kuna ti kokoma awa donc faut azala na mbongo. Biso pe awa toza na mbongo tofutaka batu te mais à chaque tayaka ngai ermoto na vandi na olali ebetsanga motu.
natuna mwana oyo elo nini saka volonté kolinga théâtre to nini na meka kosola na ye okuta mwa kati na yo comprendre que aza amoureuse ya art donc eloko ebendaka ye yango wana en plus aza na ndako oyo eza bien mpona koforme mutu tu alge toyaka boye mutu na mutu akana batala na ye na kotala kaka boye mwana wana batala boye comprendre na ye na bakisi donc aza na batala ye moko siko aloba pena mwani nyonso. Merci ingénieur Patrick, merci aussi la biso artiste Rika. Ingénieur Patrick, zolanga pena artiste Rika, mbote na yo. Mbote, oui, journaliste. Il y a ton bon micro, oloba mama kasi. Santé bien. Santé bien, vraiment na ngolo nzambe. Ya ba esi biso yo pendande de simi ba santé ba tunyoso. O baza na groupe les étoiles, na éviter est-ce qu'il y a solo penda ou qu'il y a classe en même temps il y a un groupe. Vraiment, premièrement, nous sommes merci pour nos collègues nanganyoso. Au bandé ko comprendre ngana moment ngana zela ki na otanga. Donc comme un retard ba comprendre. Donc vraiment merci pour na binonyoso, merci na chef nanga Kamado dans encourager ngai. Donc théâtre eza fenté. Donc au cours de la début qu'on a moment mon copé au réussir na vie. OK. Ya c'est vrai, na minitoyo na za infirmière, na aussi sanane o collation na le cas qui bien na grâce à Nzambe. Si qu'on a continué ndela na théâtre na super. OK, to betela maboko hein. Zalo kana micro pena. Siko ezai ndenge nini pena expliquer ce phénomène ngo uzakana ndako utanga kana yo uzana mona classe uzala ra infirmage. Comment la ra ki ngafana lo sa théâtre. Et là, on est comme là, est-ce que ça na image moko botalaki pour monique ya telo ko ngabe fana sala ngo tonene motivation ça théâtre ute wapi. Bon, en vrai dur. Nanda otanga à part kotanga avant no bané na banda ko ça théâtre mo ba théâtre pour ya biso ba portugais, no ça théâtre mais qui quoi arrivé mukolomo bo répéter na Elisabeth Nimi ma petite sœur que j'aime beaucoup azaki na Facebook amoni publication de bande les étudiants ça la recrutement. OK. ACP na ngoko na idée kututé même si ngana kendo tika ngana kota na ça théâtre parce que toi que le moto lingango makasi tant toyepe na les étoiles et le quoi liboso no etirer attention qui les étoiles yambelo ba yambenga na les étoiles. OK. Et à simple te batmo batikelo pa kuna bango mbala moko banda mais les étoiles pesa nga place na sala na pesa ki oyanga donc les étoiles pe pesinga op ya bango informer nga na plan na moi mukio nga na zala ki na we bakisinga pe les sous parce que les étoiles les écoles on a que kuta ba ana la belle na yo kuta ba fifi connexion ba baya. Merci beaucoup. Tout le monde artiste ma bangue belé toujours tout ça. Alors na groupe les étoiles film nini oyo joua oyo mo peno sepela nango. Na habité na liboson combien d'années c'est na groupe les étoiles? Na sali 3 ans na groupe les étoiles mais pour na 3 ans le quoi leke belé. Parce qu'on a 3 ans on a film nini oyo joua oyo marka yo. Bon ba film eze belé. Toi na mboka bikila, toi na fan de moi na vernis place on a zo komba la douce. J'aime vraiment trop. Il y a Rika la douce, moi na vernis, toi na film même soupe kalaming te bima kabasele. Donc Kabasele pour Zali. Vraiment. OK. Merci hein pour tous ceux qui sont leaders radio ou ta musique tout ça dans la progrès sous. Je m'aurais expliqué biso à Tolanda ou ta pena ouais précisément. Bon. Na uta na pangila. Rika fandi na pangila na précisément na gostoso comme quand na parle de gostoso. Mia kaze mimi ndakele la. Est-ce que koyera charge sur groupe les étoiles faire transport to nanda ku papa maman bazora charge wana to ndeni. Ezate que groupe les étoiles foot langa transport. Pe loko yo lingi osa nyonso. Oza na difficulté te. Nga mona bimisa mbongo na nga parce que na linga ke loko wana. En plus pe na ndaku na biso. Bien sûr les bandela qui passent ma biso mana dina bandela ko linga vraiment te loko wana théâtre na classe est compliqué yo. Moi bikane ba parents de bazalaka. Mais passant du tempo ba ko comprendre loko wana nga nazana ngo posa ke moi na posa loko wana ba poya kanga na makna loko nga nazana ngo posa transport est un problème te. Merci beaucoup hein to songole ba maboko pona yeve na kala c'est bien yo wana donc et ça bien ils ont la sabiso que ça qui a dit ko ba tege mwana akomi soit phase ya komi ya komi ndenge non donc mwana azana posa asa le loko wana na ndako ko permettre mwana sala a la classe que bozo landila tala ndeti
ndeko na biso artiste Erika ayaka répétition fois qu'il est classe donc imaginez si vous sortez dans des détails que des moyens rêve détails de quelle classe nyonso wana ezama ba complication donc ezaka kubongisa question d'organisation et puis nyonso ke malamu en plus ezana batu bakanisaka théâtre ebebisaka batu nde babebisaka image ya théâtre ezana mutu mosu awuti na ndako na bango aye déjà awuti na comportement na ye moko ya mabe aye nango aépouse yango toleka na bavague ya bamaka mosusu peut-être na batv boye nakoloba te les étoiles d'Afrique toza na bagénération en génération oyo baza bana les étoiles d'Afrique ti lelo eza na bagénération eza na bato mosusu ngai nazwa courage ya kobenga na bango na kati ya groupe yo mobelo bengani omoni comportement de simba non na ndenge baaventure te nayebisi mpena ke non ya liboso na conseil après na ya komona bavaki moko boye na kati ya groupe moko ya mutu moko boye aye na mode na ye ya oyo tobengaka balesibienne donc fille moko boye aye na kilesibienne na ye na sentir ke ekomi mpena kocontacte bato nabengi yaka omoi makambo bosala kosala ngo awa sala ngo libanda omoi mpena na mwana moko azali na groupe oyo évolue bien mwana ngo akimi na ye abengi mpena ke président so na kima mpo kingandi adérangeaka ngai akotisa nga na banini na ye ba deux fois donc esalaki napesa en pleine répétition nabengi nayebisi bango kaka ke napesi yo 3 semaines so omoni ozala na biso tika makambo wana so omoni ezala libanda ebele oyo omonake bakenda aoyebi so ke jour mosusu aoyebi so nazalaka na les étoiles d'Afrique na longwa na nga mais lobele one yo longwela mpo toboya vi wana nakosi toboya vi wana eza bon selo lisolo nzambe aboma mokili mpona bamakambo aboye. Mais merci leader Tozong et là tous on t'a souka ça. Yeah. Je crois je moulu bazawana e kuna artiste nani? Blandine. Artiste Blandine. Mbote na yo? Mbote papa. Yeah, na si miko za otumba mabia. Boni santé. Santé bien na ngolo tata vraiment. OK. Groupe les étoiles 9 ans. On a invité yo na 9 ans wana. Moins des semaines, une semaine, tu connais combien de temps ça na groupe les étoiles? Non, qu'on est déjà nzela 2 ans. Nzela 2 ans. OK. Parce qu'on a 2 ans wana depuis que tu as groupe les étoiles ti lelo. Mon fait souvenir na weza nini? Et là au moins venir comme la qui on a groupe les étoiles. Utali pendo bia ngaba na longwe nga na ndoya ka tsuti. Et là on y a mabewe comme la rayo mona ndeto tika. En tout cas vraiment banda na kota les étoiles. Là nous na nota eloka mabete. OK. O nga ke na bénéficier ke na kota ka 0. Leo na koma tena 18,5. Donc yo ndo to bakisi ma mbebele, oye koli ma mbebele na groupe les étoiles. Si. D'ailleurs mais l'autre côté. Antela des ans exemple film au jouer. Ezali. Ndeti film nini oyo bato pe ba moni oka ba sepeli na image ya Blandine ba koluka ba beta batala ndo joueur na film nini joueur. En tout cas vraiment ezebele. Mboka bikila. OK. Moi na vernis. Eza vraiment. Merci beaucoup pour notre succès na yo. Message nous refait ça na batu musu bande comme ça basi ba ope ba otala. Ba banga na bango ke ba coupe comment ça OK. Il faut faire ça pour ça là pour président faut les canaux. Ce président l'équipe attendez pas au disciplinaire au chef à répétition. Est-ce que batu musu ba opanga? Est-ce que dans la groupe des étoiles ils ont mambo yo mona ya bien o ekangi otilelo. Message nous refait ça ba ndeko ba ça la arme ba zo banga. En tout cas, eloko kobanga place wana ezate. Nyonso ba pousanaka. Même si ngabe pona kota na groupe yo, nazali na kobanga, mais là na koma ki premier jour nanga. Tant na koma ki na kuka na dona Louisa. Kokota na ka na neteli kona santé da courant. OK. Na santé da courant. Et si ngate. Vous sentez courant? Na santé vraiment courant, les batenga bi na test en tout cas, na comprendre tenga mo pe donc dans la mutu a sel zanga selenga test donc abangi sekini ba film so na pembeni ke boke ba ye pa ye. OK. Bon. Merci beaucoup. Merci vraiment au fond ma pona bango ba ya. Merci beaucoup bena maboko. Abon ni pona biso zong sano micro boye liboso ezala pas connexion. Oui, leader a fan en tout cas. Merci to subena tika ibena temps za 9 ans. Yeah, leader ezateka yo moko fomela maloba mingi en tout cas tika ba ndeko na linga ngote mais na bajo so lobby na sentir artiste moko donc azoloba mazoboka mabanga mamo koma mame bina kati bazani ndio komola ke artiste balima banga trop na kati merci na leader afande mais lo moko ko tubane koloba yango trop de répétitions ba groupe à Luanda. OK bo sali lote
tokutanaka lundi toyebi kaka iso tokutana biso tobeti mwa pièce moko boye wana kaka bongo toke na bar tokomela parce que eloko wana mpe esaka eboma image bamona bino kaka na banganda pamba esa bien nini bon eza idéologie moko ya mabe en vrai dire ngai nabengaka baartiste ebele bacomplexe na sens nini so deja oza complexe nyonso osala na vie artiste aobuleke so navandi na bar nde bakoyebanga or ke artiste fo batala yo po bayeba yo donc baartiste basanganaka na mboka oyo bakoya baye répétition mais aye répétition te aye oyekola te parce que na participe na barépétition ebele omona mpena ke baartiste bayebi ata définition ya théâtre te alors nayebi te ta nini bazwaka batravailler artiste ayebi position scénique te ocomprendre ya donc mpona nini lokola motu oyo aza lokola président to chef na bango ye azalaka nde na mposa amonaka bango eza lokumu na ye donc alukaka mbongo na ye par semaine na fin semaine azangaka te mpo asombaka ta mwa dégrade bato bavandaka nga sikoyo le contraire eza biso nayebisaka bandeko na nga tu oyo les étoiles d'Afrique selon komona yango namona yango mpe nde eza chemin moko boye lobi ozala te na les étoiles d'Afrique voyage ekozwa yo oke quelque part défense nini osala donc je suis obligé to travailler na bamoyen oyo totravaillaka nango nabundaka na bachaîne et tout doluka place moko boye tokotisa so otali même baimage na biso awa na Génidor TV ezali so otali mpona kosala bapublicité bachaîne ya bato ebele te na minute oyo même kabasele oyo tolekisa ngo na fan de Aigle TV tout ça eza mpona nini mpona koluka moyen nini bato bakoleka omoni ignorance eza trop na mboka oyo parce que Angola eza Congo te otikala omona chaîne moko te ya Angola awa théâtre bato mangala elekaka alors po toleka na chaîne na biso ya Congo alors faut tofuta mbongo moko boye mbongo wana bandeko tu baza ba responsable bakofutela ngo mpe bagaranti na bango bandako ocomprendre mais lokola mondela tiela biso YouTube toza wana na YouTube ya jour tokozwa sponsor tozwi producteur alobi ke na soutenir les étoiles d'Afrique bato batalaka biso bozwa chaîne moko ya Congo et ça biso bien mais artiste abimisa mbongo na ye oyo pe aoluka tozwa chaîne yango nde place mo ba difficulté ezali donc otuna koloba ke barépétaka trop batournaka te peut-être eza libanga moko boye bakobwakela yango mpe bato mosusu mais batiango en général on comprend mais biso te balanse biso video oyo totala nanu artiste akala après na nsima na kokomate video wana soki makambo ezala merci bapa mama moyindo tomoni mpe afande na groupe les étoiles d'Afrique bana les étoiles mpe baojouer donc bino bozali te mais la différence plus évolue tomona bafilme baosala eyekela ngo sava biso toza na biso te mayele eza wana na kati bazoévolue na bango na ndenge na bango biso mpe koto tozoévolue mpe na ndenge na biso soki mpa na afande bazokende kuna ese eza problème nanga mpe ayebisa mpe afande mpe ayebojouer te afande ayebojouer te wana mtaloba juste besisa po babiloko na bango mso omona ngana ke kokosa makambo neti na ndeni babiloko mosusu eza atindela ngai ya bafande ti tala bango nde bajouer bayebetelo te tala bayebetelo afande bayeboja ozokopani ozodeligre baninga bana afande bazojouer kuna mais lelo bana afande afande akomi kolibere bana bake kojouer wapi kuna te mais afande ayebojouer te ti comme message ni yoko pesa fande ndenge bana les étoiles bazoki kuna est-ce que po yobi que non juste ça panzaka est-ce que lobi oya te retour boy pe na coupa fande bakatani pona ngakutu na saku na wala message pesa fande de pesa fande te otala bokande ba ok na ta bonde ba ok na bango biso to ta banga lokanda ko ezika po parce que balobi ke ba fa na yo na ba yebi yo te jou ba yeba yo nde sima na ngonde ba pesa nga pida sérieuse leader afande talina yo video oyo ya pena masolo moko tomi ko éviter robeta maintenant to kutena yo esika comme on a cité il faut to lobela na si Rolandi émission auto salaki na ndeko oyo prudence na pesi moto place azali yo ki makam o balobi comme on a be mina kati kuna ndeti kaka ndeko moko boye aloba yike
bino bo travailler te afin de habiter théâtre te afin de boy na lina ngato to les gars sont rapides juste un mot pour la vidéo au tali au rôle bani Nathalie namoni président JC aza mutumoto sola très bien alors nalingaki na boule vexé makanisa bato ebele na 8 ans ya Hollande ba émission ya président JC na ba émission tout a chrétien ngati a fini ngaité alobi na ngai loko ya mabeti ngana na leki na bande de l'école hein na leki na bande de l'école ngai pona loba ngai trop te Nathalie ba émission na yi alors na ngina pesa conseil parce que bazaki ensemble makambo atanga lobaki ngo bazaki ensemble donc bato bazaki na bango ba contribuaki alors ngana mboka oyo na bato ebele oyo ba faltanga ba respect ya vis-à-vis bato ba appuya bango na boma bango te mais soki eza bongo nde ya alobi bena na yebi ko jouer te na bandi ce travail faut na yeba ko jouer yango si donc encourager nga merci pour na ngai encourager nga afini nga iti merci ya peut-être parti oya mona nga tala nga passe na ngeza nini passe na ngeza nga mboko na vipaka na théâtre na sali 9 ans na mboko donc il n'a pas 9 ans na nga soki eza pena bongo pona ko lobate ke eza bongo na landi na ba émission tout na landi de près na moni elo morote oye alobi alors ba affrontera mutu fara et atena yo yebi soki connexion afingaki yo jamais il faut connexion il faut au moins connexion yé moko afinga donc place wana na lobby boy na liko za na passant na ba problème belé na ba grave ça na sisa na passant na ba problème belé na batu ya théâtre alors ko passer problème na technicien faut bazana rando entre bango ba technicien parce que même lelo yo na lingi na ye ba ko jouer so na kepa na ye a ko apprendre ngaité a ko apprendre ngaité alors yango ka conseil na ngeza bitumba na biblia bango basilisango entre bango bakota ngana na biloko wana te naza responsable omoni les étoiles d'Afrique oyo et na mutu mote a tika la permettre ba mona benaki ba ofinga fande na jamais en plus tango na yoka ki message oyo na pesaki ba mot d'ordre na kati ya groupe nanga que à partir ya lelo bana na ngai oyo nyonso ba jouer awa oyo na tinda ba jouer bokende te mais nayebi ke misusu bakende ko tourner ngamo nayebi mbando nini oyo na oke na bango dans la mission tolo ba message ya bongo na bakende to bakete non message na ngai ti siko na obi mutu akende ti mais naza na ba eko oyo na yokaki bakendaki parce que problème eza nini omoni art eza très compliqué ngai mama étoile omoni na kenda osala nzonzingi na Congo mama étoile eza na jour mota memanga na lobo ayebisanga chef yuza artiste a utilisé terme moko ya ko fait filater omoni jour à liboso nde na simbio na loboko na okeno batata omoni bato tout yo kuta na ba tournage ba tourner ba opeso respecter soki a tournaka po mama étoile amemaka alobi salaka yo ngala bimakini mama étoile azara awa ba nzonzingi nyonso na sala mama étoile a contribué te na nzonzingi nanga mais aza mutu etake mama nanga abande ko solola après ba koma ko benga ngapo so mama étoile abengi ngai ba pesa nga transport yende mutu apesanga parce que autant nakendaka na kipa papa kowe azui enveloppe apesi ya fande donc c'est que ba pesa nga respect na na silisa vraiment na silisa parti oyo côté lisolo na leki na ngango na ngina loba boy ngala artiste oyo lelo na sala fierté ya bana ya Angola obaza awa naza premier nzonzingeri ya ba jeune tout omoni tonga na okende nzonzingi na kini eza bato bana ko ignorer awa na kati mboka mais lelo tout le monde a commencé à défiler na kini mais ba vidéo na bango na Angola ezala te eza mutu mote soit mutu moboye okena ki kolo omoni vidéo moko boye atournaki eza te po nini ba kesu koyo matalana oui ça ba comme senga partout ndenge ezalaka mais ngala kenda pona présent oui na kenda pona présent na ciao justement le ballon pardon et puis que sujet oyo et ça libère moi tout misama mabele so de to fan de la moi to ke petit lobby et au moment bo pe o ba to ba lo ba ezani par rapport à ma étoile
l'autre fêtait un anniversaire. Je crois que toi peut-être le pas venu Congo 3 ans. Il pas venu Kin. Maman étoile 3 ans. Alors continue déjà qu'il y a 4 ans. So babina 3 ans il paraît. Maman étoile Kutu a abandonné na déjà bino. Atika na déjà groupe ngo. Akipa kutu mamba groupe ote. Maman étoile a gozonga na biso ngolate. Donc kaka nenga kinda pongo azongela ni banzonzi nga tourner na ye. Bazo wela wele kote ba wele na SB, kote ba wele kuna la famille Bota. Donc maman étoile on yara so ngolate. Mais bino siko pourquoi? Oui. Vous regardez quand on les étoiles d'Afrique. Pourquoi vous regardez toujours l'image? Il y a même étoile dans le groupe aussi longtemps. Abandonné le Congo à la chaîne. Bon, question est ça, question moi qui tout quoi. Non, nous l'avons formé. Le rôle ingénieur Moulumbaza wana, il est à ça parmi bateau bayebi moi histoire bien. Ce qui a encore balancé à ta mouki mboka ya bekila. Na yebite soka zanango. Maman étoile azati. Quand ndenge toza awo monde to tournaka chaque pièce to tournaka maman étoile pe a tournaka yango na ndenge yaki oui on comprend azali toujours à partir ça pour na rola ki ça azaka na biso so tali film oyo les sous afin de moi na ya verni afin de moi na verni maman étoile yiwana en plus pour ngana longwa na kisasa na ya na Angola na kati ya film wana mutu apesa nga directif eza maman étoile donc na histoire wana naza mwana ya verni na sala ki ye verni nde na obetele liso na lingana kende Angola nde abengaki bato oya ye koto bayamba ngai donc c'est ça mais na boulot bena na travail yango ko mais tout bena suka yango na okanga mbongo mo faina kota Angola ozo kota Angola na Angola ozo bandeko kuna bandeko bateli bamasa mosusu tosala na bango kopo ya ina bakenda mpe bakote mpona bavandisa peshe koyebani kale ngati na otambola ya solo omoni mosala ya verni oyo na Angola eza na mbongo ayebisaka ngai bakaso ebele ya Angola omona atiaka verni boye ana ndako na ye ya kitoko aza na biloko na nyonso ya ndako ekoka abala mwasi donc vista papa nde na mwemi bosalaka na Kinshasa awa namonaka nde boyaka stable te mais na Angola kuna omona mpe mwana ya verni mais so abokene boye na ndako na ye afongoli ndako otali ndako ya mwana verni olobi non c'est pas possible omoni ozwi oyo eza komona afani kama usanga ona noza kitoko boye soki tokikala diatrice na yo oyo ozaka play kabu osatuka nyonso esila bulo sans koza play mobulu ti et puis nazopesa o nimero ya moto azala ngo bana bambongo bapesaka biso bambongo tokangaka bamibali ya bien de place moto mbongo aza soki azoleka moni biso fo atelema aleka bongo te susi vraiment towana yango yango wana papa nayoki kolela na bino mpe bakoko na nga baza liboso na ngai bayoki kolela na bino kasi nga na lolilo premier jour tokenda patali me na premier jour oyo memanga na junior nde na nsima nabwaka miso namoni ledi na noko moko boye nayokomona petit mpe aza moto avitesi ngaka ngo cette fois-ci na décidé na loba souste moi même tala kama na miswa na so de bité tala eza mabe bon eloko vraiment o esali na benga to sola moke tu sais évangéliste alinga ko mingi manière otelaka manière olobelaka isala nga bien en tout cas na sepeli mingi na moni bino boza vraiment kitoko makasi par rapport ndenge idée naza nango na ba kitoko na bino boza nango na film na ngai osala vraiment bien le reste ngai tellement naza du domaine na koyeba ndenge nini na koorienter bino le seul vieux qui me reste. Ma chérie. Sentiment mon anango lelo.
Indio. Meko camarade ya moto, baboya basambo. Beba lelo, beba. Ah oui. Déjà bon dans ma étoile, Aza toujours dans le groupe. Si. Patrick, pendant cette vidéo, moi comme ma étoile il a ça là qui est pour le 9e anniversaire. Assez ingénieur Patrick, tout ça dans moi, tout dans vidéo on a message ni ma étoile la pèse sur la carte après deux hommes. Étoile la bande théâtre soit la bande n'a pas mettre paille et soit la bande pas ndombolo. La bande la 2003. OK. Na sai moi ina ne kuna na longwe na yokote pas mettre paille na 2004. 2005 tango ya zongi poto coupe elali na kokota na chic choc tozalaki na ba pauvre ya Jani ba président po Firenze ba videle ba jokisa ba epela ba tozalaki ebele. OK. Oui na kota nzaki pe kuna na vandi kuna pe mwandambu tango na kozwa nzela ya kokota siko na les amis du théâtre pas major Bisalidi nde na ekotika batutu nyonso na ekokota na nzondingi pa major Bisalidi et après pam na ekotala bino osala ka nzondingi sans ko répéter ekitisaka mwa musala nde ba série moko lisu na ekokota sur la fête de l'amour et pas président Duce Kapanga na évolué wana pe mwa président Duce Kapanga na kati ya Londres na évolué pe mwa muki wana pam après na ekokenda nga Angola tindenge na ekozonga boye ali tant on a commis en Angola, na salle se trouve nanga les étoiles d'Afrique. Donc na zaika na posa na répéta na vanda tempo musala ki na musala te mais ko sala les étoiles d'Afrique oyo tilelo ezali chef afande MK Madoda celle contre tous babi mobali atembe na kati ya Luanda ba na yoki le 30 novembre bazo célébrer 9 ans. Il y a groupe. Il y a les étoiles d'Afrique. Il y a des depuis il y a comme un président. Oh. Il y a un président. C'est Gaza fidèle. Le 30 novembre, bazo fêté 9 ans. OK. 9 ans à troupe, donc voilà. Baza kuna ibele. Na sa pe na bana ibele naza na bana ibele, naza na même Kabuya, Balingi Star, Fifi Connexion. Princesse, naza na ba Beja, Kana Secret, naza na ba Irene, Bella Star, naza na Papa Abaya, donc bana basé ebele makasi. Naza na Fifi Connexion, bana les étoiles baza ebele, sur la taille ba musulté ba osilipe. Naza na Aïcha Compressor, naza na Anna La Belle, naza na Cynthia Lumière, Blandine Nzongo. Nazana ma bébé Mbuku baza ebele et puis nazana Serge Kabaseli donc baza ebele na caméraman na bango tika bango te Mulumba Patrick donc les étoiles ils ont continué non merci ma bonne pour ma étoile voilà Afrique wana tolani bongo na compléter le mois moké OK compléter là oh tout baza nsima awa etake ba artiste ba collègue nanga bandeko na ngai et là on a yebisa bango peut-être non le bango esuki na profiter na le bango na devant caméra soki nde bo sala art oyo bo sala ngo pona mama étoile boyeba ke bo évoluer c'est soki ezalaki ke biso to sala théâtre pona mama étoile omoni mama étoile ndenge akenda Congo mais biso histoire de Jessie là on comprend donc basa la théâtre pona bango eza vie na bango ngai nazwaka ba code nanga po nazalaka na mama étoile lelo na trasaka chemin nanga na trasaka kombo nanga on comprend donc soki ezake na liaka na sima mama étoile mbongo o yeba opesa ya pesanga ezala passe bon bana yi ba manase ba suka wapi ba mapasa wala merci beaucoup comme la biso madana suka ba le 30 novembre oyo donc na bouleversé moi mon programme par rapport yo yebi le 30 novembre ezo tombé eza samedi oyebi ba infiniment eza na kati ya mboka obo cha fara na feregola te na okokate feregola na okokate donc merci pesa programme parce qu'on fêtait quand programme na biso to pousser ngo kutu te to décaler donc tout ça au dimanche le premier à moi aussi le 30 tout ça au dimanche le premier to fêter awa
na kati ya restaurant MP obiso bengaka arena esika obiso to répétaka donc batu tout oyo nyonso na otindela ye invitation na otindela batu ba invitation par téléphone so na tindeli yo yaka donc so mona téléphone le ko tete ko ya na ote koyate parce que tout ça pour ça que tout ça on pèse à moi classe et à moi classe ko idée zani to ya temps peut-être dimanche après l'église ka 12h 13h ton ni non ce programme on beta ngo pena lob ah beto matongo ouais il dit lundi on comme la tongo aya na doyer azongi avant donc to la tomona loketo papa ejoka kala tamaka le verambo toi pour ça peut faire aya akatela loketo wana et ça la bien ba invité spécial baza donc c'est organisation ya bina makasi organisation eza ebele ya makasi babale ko bina mawa tozana ba connexion bina bale mais bon mona ye tozana ba artiste ba uta pe Congo pona ko dévoiler ba kombo na bango te ba ozala wana tozana mo bakambo ebele o ebeleka nyonso ezaka lokumu ya art ndeto aussi na biso apesa da message pour na bato ba soutenir groupe les étoiles bato balingaka bino o pesi message pour na bango moi appel pena ba tinda mo ba code wana potala ba ndeko balinga pe ba pesa mo mutu mo dembo te ponga na ya na clôturer to banda na bango ndeka micro eza boye merci ingénieur Patrick pardon to sur la connexion de en tout l'excité pena si dembo te kaka et puis dembo te wana force assure na bato pende zaki contribution oyo bozo luka kaye oyo connexion simbaka mutu ezaki soko lobi penda boye eloko pays journaliste moke bongola ngai merci beaucoup napesi mbote ka na cour de grand ba maman à Paris napesi no mbote vraiment balobi maman présidente maman président Brigitte napesi ba gros bisous place oza maman Ethile ba gros bisous bobika nde to sala ngo mwana binoti donc nazolela vraiment bino boyebi maman Brigitte ngenda na Paris on est là to lela le 30 yango yo to sala vraiment anniversaire à groupe donc 9 ans un groupe pour bana bino ba réaliser mambo bien mais faut botia so moi chwekin et ça absolument bien moi code wana vraiment et rosala pe to yamba ba payana bien to vimbi ça pe groupe quoi et ça absolument bien to zelango to zolela kaka to lela de nzinga yo yebi vie to solo là honoré Mwanza passeport rouge yo to sala na kaka toujours ouais ya liboso na opesa mbote na maman na nga Maria Mayanda pourquoi pas ma femme à moi que j'aime beaucoup Monique Ngalola maman na Messi auto te wa mosna ngai auto botela nga mona kitoko abotela nga mona kitoko sans oublier bébé Mwamba le malangien d'auto la star na oyeyo Raoul Etono, Patrick Moutapai, le grand boss. Donc, toujours notre boro papa, na pesa na mapasa na ngami balé pour na pena père Jimo. Mapasa na ngami balé, j'en ai rana Griezmann na France. Bambote na bine ba père na bina zaka toujours na ngo. Na bébé Mwamba, le malangien, le nécessaire moi na Nzambe. Na suna Olga fina mavinga, maman château rouge. Na bi ke pa na Babé ta drum. Et ça c'est bien. Bazali père. Bongana bana bana France. L'exano miko ne pas mon déjà. Tu bosses un Aristote imparé na ndorotoboro papa wa un peu sous. OK, merci. Merci. El bosso na pesa na mbote pa mama étoile ki ngombe. Mama ni mama. Na pesi sumbote na e pa mama na nga Pamela Makasi. Yemoko sutera bana na yo. Maman na posa mbongo no esala nga bien. Passeport rouge. Honoré Mwanza ataka bana to za posa moi tu que on esa biso bien. Merci beaucoup. Toleli parti Ferry Kamalga bora déjà pas tu belé mais de komboa. Boss na ngezala ka pa biso pa juif mkonja pine na balumuka mtu mama Nadine. Ingénieur Mulumba. Merci là. Ingénieur. C'est ingénieur Mulumba contribution mpanza. Ingénieur Mulumba salaire de contribution na ye. Contribution na ye ça pas ingénieur Mulumba. Kami de le 20 salaire e quoi ya. Donc kuna et pas Nadine hein.
Blandine Blandine. Ok, 2 personnes vont soutenir. Ya na pesi mbote ba vie na nga mulele mukonzali bende na Strada Nova vie yo sala nga na zala na te ala kayo na bosente Rodrigue Mbala mukonza ba pharmacien nyonso ya Strada Nova. Ok. Na zela kayo vie oyi nda masolo yango tantika ba sapu ba no sa sapu mbote be pesa micro pa Annabella. 2 personnes, singeza bien je crois. 2 personnes na yo oyo ba soutenir. Ya liboso na pesi mote na nga pa Bijou la reine na France. Mama ndega toyokanaki, salonga nde toyokanaki ya mibale na pesi mote na nga epa soutien na nga pa boss Majeko. Babi boss Majeko wana boss. Mutu atokisaka kwanza la madesu. Moya madesu ndio aboka bongo la ona kwanza kubuka na te. Yo so kenda maboko pia kokozonga ya koseka. Na bossa nite ba yu passeport rouge nzete ya Moïse papa Honoré Mwanza. O groupe na yo. Salonga nde toyokana. Tala rayo. Merci beaucoup pesa micro pa balingista. Wa. 2 personnes balobi mambo ezoluka ma awa. Bole 31 bato bala tito ngofo mbongo ezala. Kandengo lobi mambo eluka ma awa. Mbota liboso et pas muto soutenir ngai na groupe Les Étoiles des films. Maman Louisa Fungwedeka na kati Allemagne. Maman ya bana ebele. Fin du mois Kalaté. Kalaté. Maman Louisa. Fin du mois Kalaté yango mère. Bana bazolela. Nabiki appelle no au salanga bien. Nabosanité mon vieux Blanchard direction Suède. Mon vieux. Salara ndenge te okanaki. Merci beaucoup. Mbota suka ke pas mon boss. Ah président Marius. Mon président, il y a eu raté. Merci. Merci maboko pour la biso tozonga leader afande na balobe kuna to bakode zo ya ba ke chose pas ala ki mtapesa imaloba leader afande to ya to message na bato oyo basepelaka balingaka groupe Les Étoiles bato oyo donc message ezali 9 ans c'est beaucoup sans soutien na bino biso toza eloko te donc Boris Longanga na Suisse papa kota makambo oyo tozo fêter awa kota makambo oyo nanga na pesa non message groupe Les Étoiles d'Afrique eza groupe a monene ba eza na bato belé ba leka na kati ya groupe oyo alors groupe tango on fêter 9 ans eza honneur na bango place baza faut ba soutenir place baza BBC disika ya sika na kati ya saka mbongo o groupe na yo ya mokie et ça la bien Laure Nzoko na France bisiko zali et ça biso bien Gladys Bompa bisiko zali wana bana Les Étoiles d'Afrique et ça la bien donc ils appellent na bato belé oyo bazala pembeni na biso lokola comme ba conseiller comme pousser président Matembele Ototombe bisika zali na Lyon na PCP bambote pour soutenir Les Étoiles d'Afrique na bosanité président Marius Nkosi Jean David Mobali ya Mbinga donc bisika zali soutien na yo pe et kosala biso très bien nani Olivier iPhone Olivera iPhone na kati ya Lyon bisiko zali to sengi soutien na yo na bosanité papa Honoré Mwanza passeport rouge malgré tozo ata ya solo te mais toza posa ya soutien na yo pour fête les ka bien na dit que loboko na yo et ça la biso toujours bien na ba fête ceux qui Les Étoiles bakabola moi soso mafuta ezabandeye vous comprenez maman étoile pe bisika zali donc to sengi kaka ba soutien na yo pe ndenge ozo soutenir biso pe kaka na musika papa Jojo Maleka Malcanto na kati ya Canada papa tozaka na posa ya soutien na yo parce que le groupe Les Étoiles d'Afrique oyo eza ya bino na sengi pe artiste tout oyo Angola oyo eza groupe na bango oyo eza étoile na bango abengisi bango Les Étoiles d'Afrique on va faire bango message te base la non te so babengisi yo te oya te bengisi bango mais base l'invitation papa ejoka tozaka na ye yo yebi koto bato balobaka ke ye mutu asalaka fande wana akoma bongo tozaka na ye wana père na biso naza na ye on comprendre baza ebele na bosanité Grand Bord
nayebi ke oza na matanga a perdre pe bokilo na ye grand bord na pe sur vraiment ba merci belé en tout cas ba artiste tout au ba soutenant les étoiles d'Afrique na kozala tokozala reconnaissant ya reçu la bino invitation boya bo participer na biso tozala pe ensemble na bato pe balingaka biso peut-être ba kombo pe to yebite o akotala émission amoni ke na soutenir ba jeune wana ekosala bien na bosanité naza sur les étoiles d'Afrique momba baolata maneti ya qualité un jour yango toza na problème toza na problème ya habillement toza na problème ya miso voilà alors tout le monde aolata lineti ya qualité na bokasité ya mama Hortense Pachan tobetela na mama Hortense Pachan ba gros bisous ayebisa ngai afande misu ba protéger yango voilà omoni lelo soki misu eza bien te trop de poussière même moi si na yo ba soyez ba okene o tikalo omona te voilà moi na za protéger na biloko na pesa ba artiste belé guyo la ta lunette journaliste belé ba to belé ba gu ya koluka mama Hortense ko lelo ba la ta rappel lunette ela ta marana ngomba lunette ekeseni donc na ebite moke yo non le capa merde déjà boy déjà connexion kota ayi après mission to okende kasi bonjour en fait on va biso fait on a droit ngote yango na ngina ça la connexion ngina ça la connexion voilà ingénieur Mulumba fala ta lunette ya qualité moke fala ta lunette boy belé oui ba couleur nyonso ba ah oui donc ingénieur donc faut azwape lunette ba ya mère pourquoi que bato mususu ba profiter nango etake bato ba osala musala na mboka po lelo yo au moins mutu mo olekani na wenza kende ko somba ki bola bola na ye mais akoleka ka devant mère mutema munene soit ka alata mais on sait absolument quoi ba lobi pour la journaliste la biso Rosita on appelle la posa linette Rosita fakota wana esala bien donc na ngana loba pena ke bato nyoso batala biso na bandako na bango bana kikolo bana shikwanza shikongolaise bana wambu ya mega de newade ya jino mandefu manda visor nakata fokende wambwa balela ka mabe kuna donc manda visor ya Léon Makobo nani a mega de newade donc wenzalmanya mobimba tokei na bamboka tu ba province tout o na leka na billet bengela partout groupe na bino yango boyokisa botika groupe eyokisa masonité 9 ans eza ebele en tout cas toza pour ça soutien na bosanité papa Deo Nzinga boss naza sir soki okoti na chaîne ya papa Deo Nzinga na ba image ya liboso omona ba vidéo ba gag ya les étoiles d'Afrique donc les étoiles d'Afrique azana ba 6 ans na kati ya chaîne wana alors toza pour ça ya soutien ya papa malgré tout à liboso alingaka soutenir mais pesara moi mais tout au papa soutenir merci beaucoup ça la bien merci beaucoup hein balobi hein ceux qui na bosani et ça makasi Salvador Bumba Salvador Bumba ça mbula artiste Salvador Bumba na bosanité petit na biso pépinière na biso ndengo mona Barça et préparaka ba joueur lelo to moni ba Yamal nde pe to préparera ba Salvador basepele ba bébé na Majeko boss Majeko na bébé na biso ya uti obota masika bango nyonso wana ba pépinière ya les étoiles d'Afrique boss Majeko mon chara na biko utisa maladi mais na tombeli yoka makamba bien alobi artiste fan de soito fan ba komo ba loya akoko kalanda mobimba ba mais ça fait oh déjà to fêter balobi za bongo pena to fêter déjà malgré tout ça l'émission ma ezade pembeni mais to fêter déjà journaliste to zela yo les 30 wana ma ezali liwa botina ba code pour les 31 donc to fanda tout le monde les premiers jamais tolandela makambo wana so caméra na biso pe ozalele ofunda makambo même ok côté masanga tozana problème te biso ozala déjà oyebi ke tozala bien bona nini oyebi ke to fetango le premier ah oui le premier décembre na beleli bato nyonso babotama na décembre baya bato tout babotama na décembre na souhaité bino déjà ba joyeux anniversaire ezali moi o nga na botama ah ouais paradège Parabéns, querida, muita felicidade, muitos anos de
Merci, balobi, ezali bongo ambiance, ambiance émission tozalaki nango na les étoiles d'Afrique, balobi, eza groupe oyo tozalaka nango toujours, Gémidor TV, eza ndaku na bango, donc c'est pas la dernière fois, tozongaka, toya kolobela. Tout est bien qui finit bien, tozalaki na esengo. Ya koyeba ki bozalaki wana, vous étiez très nombreux, des fois au téléphone, des fois pour ordinateur, balobi pona kolanda biso, Gémidor TV, nami ki libauta biso na TV munene, en tout cas. YouTube na Nenga TV. On a cette expérience tango. Na tali pene mission na Nenga écran en tout cas. Ingénieur Patrick Moussala et Kebo Kitoko tango zalaka bongo. To pesi bongo mote balobi na Nando Lusadisu à partir à Paris. Bafanda rapina bongo na artiste Junior Belga de Papa Valade. Bafandi de baota la biso bena na écran Gaïa. Moté maman destiné Lusadisu en tout cas. Bon, ça on a toujours chez Gémidor TV et d'abord pour na bien en tout cas. Restez toujours connectés, branchés, balobi. Tu peux se faire une assistance. Il y a artiste Ejoka, Papa Ejoka, Verambo, Alagina Bisso, Anabena, groupe Les Étoiles, puis groupe Naye. Merci Nakiteni, vous Alagina Bisso. Restez toujours connectés, branchés sur Gémidor TV, balobi. Il y a bien ça. Bye bye. Bye. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. L'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chaîne par excellence.